Kala kala tozalaka na kineo bango bautaka nord ekomanga na jardin mondele ngulu makambo mike mike bongo wani makambo eleki ye na mileli otinekene. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bayenge na bande kona biso ya bundu dia Congo kiambote kieno na église ya PV ya Longo mayangi na église ya PV ya Longo. Vraiment bonsoir na ba oyo nyoso ba sepelakana sous les baobabs. Boboto bondeko na bande kona biso ya catholique. Shalom na ba homme de Dieu. Respect. Lo sako na bande kona biso ba chef coutumier na biso. Vraiment bambote belé na ba bonnet na ba oyo nyonso bazo benga. Vraiment ba merci na biso ba oyo nyonso bazo partager likambo eza na biso na kati ya Ottawa. En tout cas nazana esengo na ba conseil na bino na ba oyo ba bengi na ba oyo pe ba bengi te mais bazo ko porter souci ya ndeko na biso ya mwasi ba oyo nyonso ba komi ba commentaire na bango. Vraiment ba merci ebele bandeko na ngai bo continuer ko partager likambo oyo pona ezo sunga. Tozali na se ya sous les baobabs na servante na bino mama leki na bino mwana musala na bino la danoise. Avant tokota na sujet ya lisolo ya lelo ba mama batata bandeko tozwa ba tasse na biso yangoyo tozwa te na biso lelo tokomela te na biso yangoyo ya lemon na ginger donc ya citron voilà na tangawizi tomela na biso toza na se ya sous les baobabs ezalaka na ba réalité nango na bilengi nango moko. Vraiment soki dans nos oki eloko omela te mso oza na mwa retard ya osala ti okokozwa pe mwa jus na yo verre à lait coca mwa whisky muke na kati esalaka bien mwa belaise mama kobosana te ba glaçon hein muscador pourquoi pas vin blanc vin rouge nyonso ezaka na kati ya se ya sous les baobabs bande kwana hein tosala mwa te na biso esalaka bien tokos voilà. Lelo vraiment na osala te na ngai et osala bien to solola bien zui moi sucre moko moke ça rappelle malamu voilà c'est bon c'est vite fait quand ozo solola donc ils ont moi bah 5 minutes bah 10 minutes c'est bon to komela na biso. Ba mama batata bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous les baobabs vraiment bandeko na biso nazo sepela mingi na ndenge bolandaka émission ya sous les baobabs yango lelo na ye na monike na ye vraiment na lobi jamais na koki malgré te émission au hôtel on a butu mais na lobi non na koki kotika ba mama bongo te na ba papa oyo nyonso baza touché na makambo oyo ezoleka na Ottawa na ndeko na biso ya mwasi ndenge banyokola kiye bandeko na ngai tosala mwa récapitulative bino moko boyebi nazaki na lisolo ya ndeko na biso ya mwasi oyo abalaki na âge ya moke mobali abengisaki ye asali 12 ans de mariage aboti bana 4 na bamapasa na kati vraiment eza esengo makasi et puis ndeko na biso ya mwasi anyokwami mingi na libala na 12 ans wana ndeko na biso ayebi ndenge basomba kelamba te ndenge nini akotindela mama na ye mwa 5 euros te ndenge nini akokozwa ta carte te abenga ba famille azalaki kutu na telefone te ndeko na biso ya mwasi anyokwami boyoki yango vraiment bandeko na nga ndenge ndeko na biso ya mwasi bazalaki kobeta ye ntango nyonso
ata soki mwana kwei na ye kaka akwei fo babeta mama osotala mwana te omoni te ka kwei babeti mama na ndenge moko osakana te ndeko na biso mwasi soki azosokola mobali azokanga ye bafoto soki baosala rapport sexuel mobali azokanga bafoto fungola makolo akokanga ye bafoto ndeko na biso akoki koboya te soki aboyi babeti ye donc anyokwami nayebisi bino liste eza molai so na bandi kotangela bino awa bato ebele bakolinga so bamabala te ndeko na biso azaka na 31 ans asali 12 ans de mariage mobali na aza na 40 ans ndeko na biso azali to Kasai et puis mobali na ye azali mpe ka Kasai kaka me aza mosongi bantuka ndeko na biso mwasi akomaki traumatisé ndeko na biso mwasi azalaki na baconseil oyo bapesaki ye na libala ke il faut la femme soit soumise nayebi te basoumission yango mpe ya modele nini wana oyo ndeko na biso azalaki nango pardon même ngai naza liboso na bino soumission wana nasala te nasala yango te ezwa mpe ngai te donc ndeko na biso esalaki ye pasi ebataki ye ntina motema eya kosala vraiment ke amonaki moye lisusu te pasi elekaki bandeko na ngai bamesanaka na pasi te bandeko na ngai boyebi ka ndenge nalobaka nalobi moke nalobi mwa conseil nayebi te bapapa nazo comprendre bino te et puis nazoyeba te fo ezala bapapa mosusu bomba mibali mosusu baza na bango juste te ou bien tovandaka na biso na bata maboma ozoyeba te kela mosusu mobali naza ne moto aliboma yo ozoyeba te parce que yo mpenza mutu nyonso boyeba na mokili mutu moko te amesanaka na pasi mutu moko te soki bato bamesanaka na pasi mbele bomona bato bakende oyiba te mbele bomona basi bakende osala prostitution te mbele bomona te mwasi mobwa ye abwaki bana omona ngo te mutu amesanaka na pasi te mokolo kozwa ouverture akobima na ye kaka balobi so ozobokola mutu eza lokola ozobokola mwana ndeke soki mpe ofini okangi ye makasi bo akomi étouffé soki mpe otikeli ye mwa vide bo akimi donc soki ozobokola mutu oza mwa kosala boye mwa komatisa mwa kosala boye yo kobokola mutu oza kofina mokolo kaka kotika mwa lidusu boye mutu kaka kokima bozoyeba papa moko boye azalaki na mboko ekangami na Allemagne mponi ekimi ngai ntango nazolinga aloba histoire yango mboka yango ezalaki na mutu na ngai mobali wana abanda atiaka mwana na mwasi abomba ye na cave pendant soki 20 ans banda kobota na mwana na mwasi azobotisa mwana na mwasi ayebi kaka ke mwana limo abunga papa wana mais un jour donc ezalaki kaka elekaki bana kuna na se bazwaka oxygène te bazwaka oxygène na bien te po ezalaki malamu te pe koboti na tata na yo bana kobela saki mundele mais un jour mama wana basevada abosana kokangela bango akendaki vacances atiki bango so ndenge nini babima mwasi wana abima bwaka abimisa bana libanda ye moko azongisu na cave bana na babimisa vérité papa na lelo bapesa ye prison à vie donc ti baye kotala mutu na ye bamoni ke mutu na ezalaki normal te parce que yo okovanda te yo papa penza obali mwasi mais fo mwasi na yo aza lokola camarade na yo mwasi na yo aza lokola mwana na yo aza lokola mama na yo boko yo lingi na ndako yo vandi bozala na kimia te po ntango ozonyokola mwasi ndenge wana mais normalement boza na kimia te donc yo mutu momba na vino ko ovanda ke ozalaka no na kimia te oyeno kaka bokutika mwasi na yo emsu mwana kwei obandika kobeta ye ti obanda oboma ye est-ce que après moi ça bandi ko lela ndako ekoti mobulu bana bakoti mawa ale yo papa siko sepeli ofungoli bière na yo tie makolo likolo bandi ko tala TV ozomona ke oza penza normal te bandi ko nanga basi so boza na bakabongo bobima ko comme mamutu na poto eze tumbu te osala ni et puis bato ebele bazana baka wana bandeko nanga ebele soki na bina banda kobeta bato nyonso babengi ngai bazana baka wana naza sina bando betanga nanga kaka na obeta na anio mobimba na kobetanga nanga kaka masoloka ya bafam bati na kobetanga nanga kaka masoloka ya bafam bati et puis ya kosala ke bana na biso bayoka lingala ti baye koboya na libala ti baboyi pe ba congolais eza bien te ba congolais ta bobali na basi ba mama Congo Brazzaville ba bengi mibale ba congolais ko beta ko botola ba carte mbasi o ya Angola ba bengi kaka histoire moko ba msu basala ba 25 ans ya souffrance
biso ko tozo mona ndeko na biso 12 ans nzoka nde ba 25 ans mama baza ba 5 ans ba bandeko mibali mais eza pourquoi eza pona nini eza molimo nini wana eza bonyama eza mutu te ozo mérité ovandaka na batu te yo lelo par exemple okandi carte ya banque moi ça mona kambongo ta mona ke le côté moi si asali introduction babenga ngoni asali les mots m'échappent. Moi si à s'intégrer voilà na mboka wana ayebi ko benga police te ayebi le côté bana bazamike bongo soki yo moko lelo ke yo moko papa wana okwei AVC kangio ou bien AVC kete malade moka kabo paf ou bien okwei na escalier ozoko ko lobate yebisanga moi si suko akosani akobenga lo police ndengeni ou bien akobima ndengeni ta mususu akebenga ba voisin na clan nda kukutu ta mususu azalaka ne na ngote yebisanga do yo zo mona kake vi wana ko continuer ka bongo non et okuki ko continuer bongo te ba bande ko mibali soit olingi no ko balate ozui ba makango no par-ci par-là olalia we ko zonga na ndako no koti mais soko vandi na mutu quand même mais ka ko respecter ye mais ka ko sunga ye mais ka ko zoye lokola ndeko na yo est-ce que yo outi na epa ya tata na mama te parce que est-ce que maman na bino bande ko bete mikolo nyonso mais ngako tunaza sur soki mobala outi epa ya ba parents o bazaki divorcé ou bien ba maman bango bande ko nyokola ye mobali na fois na conscience malamu aloba maka maman na nga mona ki nga na omoni sango epa mwasi na ngate mais comment au moment na yokutu mobali ozo sala makamba bongo ozana maman na yo na tata na o baza vraiment très bien mais yo molimo soki na yebite soki molimo ya eza ya molimo nini o ekoya kokota yo osala makamba ndenge wana bande konanga eza bien te mais bande konangai nzamba azosunga to tia sonde bochaka ndeko na biso na mabondeli na za vraiment ko benga vraiment ba mama oya Ottawa bozala mitema minene poni boza mitema makasi bo benga la danoise aza ye moko aza na mutu te bino mutu boza pembeni ngai bomo na ngala danoise nde naza bona yebisa bino ngai le nazaki na Kinshasa boko tuna ba oyo ba yebinga même awa na oyebso naza na Londres naza bato musu na uta na ba quartier mo ba ko ka solisanga te pona ba o mona kake la danoise Rita wana zaki na Kinshasa na bando lingo solisa batu te nazaki trop fier na bando mona ka batu nyoso baza tina te na ndeko mona ka na mukili donc nga kaka mais sikoyo na bima na Kinshasa bana quartier na toso na linga olobisa bango te na mona bango lokwa baza salité lokwa baza bien te na zeka na caractère moko donc lokwa apen Nzambe apesaki nga mayele donc no mona na mayele na classe na za mayele na oleka boy batu ba kokumisa ngai tu ozanzela mino moi si kitoko boy azala ba yaya na ye aboke ba bosalika boy ba yana nga ba kokotela donc na ata na tumboli mutu ngai nazaka na raison donc bana quartier ko banganga bamsu tilelo ba banga ngaka soka ba moninga kaka ba ko mobanga nanga mokutu na koma ko éviter bana quartier pour na tia bango à l'aise alors que na longwa na ngana makambwana pour lere na zozo avion ba yaya na nga ba bengisa bi yo ya ko vanda nano yo ozoke na poto kuna ozana ndeko te mutu nyoso kokuta kuna ba fier na oka na aéroport kitika na yo pona mutu nyoso kokuta kuna azala mukuse ya mulai ya munene ya nani azandeko na yo poso likambe kwei bango nde bakoza bato liboso bango nde bakoya kolokota bango nde bakosunga biso bayano to otikali na biso etali yo soko lingi sala makasi bengisa biso ka tolandaka o partout yo kokende ngale na yo kabo bandeko na nga na zwa ba fier o bani na atiki yango kuna na Kisasa na matin avion tant na komi na poto na komi koseka na mutu nyonso na komi gentil même mobile nga lobaka dès ça sozaki boité na poto koma ka mutu nyonso kosekisa ye gentil pona ba pesa inga conseil mutu ayokaka na yoki mais comment yo suko mobile mobimba oyebi ke na poto awozana ndeko malunga te ozwi pe mwasi na yo baninga bazoluka basi yo nzamba pamboli ozwi mwasi ko bani ko nyokola mwasi ozuko beta ye ozolakisa ye bambeli ozuko kanga ye ba photo ya mutakala. Vraiment, ce qui est là, moi, si on a fungoli moté, mais pas police, l'accès, film, sali ma camion, so yozo sala, ndeko mobile, soko kolanda biso, place Uzali. Est-ce que vraiment, au souka, au kende prison, il y a 5 à 10 ans.
hein ekozala esengo te yango bandeko na nga vraiment eza pasi mais nzambe aza nzambe malamu donc balobi eloko na eloko ezalaka na temps nango azali mpe na lobi mpe ke vraiment akweyaki naza vantard te nazosalaki vantard te mais nalobi ke nzambe aorientaka mutu na mutu na adresse na ye parce que nazoyebisa bino vérité soki lelo abengaki nga mutu ya liboso te abengaki ntango mosusu mutu mosusu mutu wana alingaka asala émission sans kobenga police parce que ye ti abandeki kobenga alobi basalela ye émission mais biso lokola tozaka etowelela na baémission te tozosala po tosauve na bato makanisi na nge ezalaki na se nalobi non mwana mwasi oyo ndenge mobali na ye ndenge saint esprit ezopuse nga ke mobali na kokoboma ye na kosala émission te il faut d'abord to avertir police akwea nao na ndako baéloigne mobali wana ntango tokosala émission mpona sikoyo tolobake bato aotawa basoutenir ye bazala na ye basunga ye ekozala malamu yango mpe ndenge tosalaki na ngai na contacte ndeko mwasi anima kwakala tobengi police biso tobengaki ndenge tolalaki police akweyaki na ndako boyoka vraiment vraie version boyoka lisu te boyoka o mwana mwasi wana aboyi baede ye non aboyi te parce que akoboya pe te tanke aza na mama leki boyebi kozala na mama leki ezaka avantage parce que yaya noko cousin okoki ta mosuku okosala ye mwa manœuvre mais mama leki na yo opese confiance aza na confiance na nga yango bomoni nga mama leki na mino na ye nayebisa bino vraie version et puis akala te na kosala nyonso akoloba ta audio moke mpona aloba na mokili mobimba boyoka ye mpo bomonaki likambo eza ya solo et puis naza déjà na bacoordonné banini ya baparent na ye ntango nakozwa temps nakobenga baparent na ye mpe nza nakozwa bango na audio nakoyokisa bino mokili mobimba nakopose baparent na ye baquestion bino moko bokoyoka mpo botire leson boyebake mosala oyo tozosala eza mosala monene bandeko na nga tolobi mpe mwa mingi ntina biso mpe yango échange mwa couleur epesi couleur ya bien yango wana bamama batata bandeko boza na se ya sule baoba zo mwa kopra jus mwa kopra miel mwa kopra ezalaka bien tokos tomela na biso nabosanaki faye mpe nazwa mwa miel me na otelema su te ezala bien tomela na biso eza vraiment bien te oyo eza malamu botala te oyo eza kitoko makasi bosomba yango biso na Londres bateka yango na Aldi bamboka mosusu nayebi te en tout cas eza bien mais so na mboka na bino mpe eza te oza na besoin mpe olobi mama leki ti wana nasepelaki nango mama leki mpe azalaka gentil pourquoi pas koyi mpe kotindelo bamama batata bandeko tokoba lisolo donc ndeko mwasi ntango biso tobengi police ya Montréal wana ntango ya mwasi abengi ye police ya Montréal azwaki numero ya telefone na ye ntango azwi numero ya telefone na ye mbala moko bandeko na nga technologie eza bien babimisi mbala moko ebimisi adresse na ye place nini azali mbala moko police akwei na kati ya ndako police parce que toyebisaki police koyoka makambo azoloba te koyoka te tokoyoka te mpo biso toza na bafoto police amoni alobi police koyoka ye te bandeko na nga boyebi bake bakwei na kati ya ndako bakangi nini bachange bamo serrure bato wana bayaka papa bachange serrure ya ndako bayebisi ye kokotisa ye te komeka kokotisa awa te ntango ya komona chekle ezosimba te abenga bapolisi soki abeti mbumbumbu baaverti deya bavoisin boyoki kaka mbumbumbu bobengi polisi akiti baoya ozwa ye bandeko na nga mama moko napesi ye mbote ebele aza na kaka kuna na Canada me nayebi te soki aza na Ottawa nayebi te mpo nalobaki na ye te alingaki na ye te azala ne anonyme apesaki biso mpe numero moko ya baassistance sociale oyo baedaka bafemme bati kuna mbala moko napesi ye abengi mpe bango mpe baye mpe baye kosoutenir ye baye wana bandeko na nga boyebi ni mobali wana mpenza mibali bosalaka boye te
nzoka kutu mobali yango adresse na ye ezalaka nango na ndako wana te. Anse alongola adresse na ye kala mama wana kutu mwasi ayebi te. Po boîte à lettre na bango aza na droit ya kofungola ba lettre te. Na boîte à lettre ba lettre nyonso yenda azwaka, yenda tangaka, yende ayebi, alongola na ye adresse. Pona nini ke ndako wana ba futa kango te, l'état futa la bango. Na mbongo ba futa la bango. Donc cela veut dire mbongo nyonso wana azwaka futa kutu ndako te. Moi ça yebi na ye loko te tango ba police ba ye ba beti apesi koma mobile. Balobi me adresse ne zakawa te. Moi ça komika inga na yebi na ngelo te. Oh, ya solo balobi kutu ameka kocha makolo awa te. Bandeko na nge ya pasi. Ndeko na biso mwasi donc suite ya ngwana na bando ya kaka so naza na émission soki moi suite ya bienza na ye na pesi bino moi première partie ya suite ya ndeko na biso mwasi. To continuer kocha na ba prière. Donc avant na sa l'émission awa na wuti pe ko benga ye parce que nga na zo benga ye. Donc boyoka yoka biyoka yoka te. O aboyi o alobi boy te azana ye na raison akoki pe ko lingata fongolela motema na mutu nyonso. Mutu musa ko benga ye pe akosi na ye. Même bata ba réseaux sociaux musu ba ko benga ye azo sa na ye pe moi fie moi nini parce que azo pe sa confiance mingi pa mama leki. Yangwana na temps on a bengiye ba police bazaki pe kuna na kati ya ndako sous lelo nde na oyebisa bino bazo ya sous ba ki suko sala ba enquête. Bon vraiment bo soutenir na ba prière nzamba sungaye morale mata azala na makasi parce que ndenga zawana azana intégration te azana faiblesse à makambo ebele ayebi place ni telem so ko futa courant ayebi place tinde ba futa maite ayebi loko boite ayebi loko boite yango bilo ba mama ya Ottawa boza na motema ya kimia bo contacter la danoise na pesa bino numéro na ye ata mama moko mama mibale ndenge cet esprit ko tinda ngai pona bo koma na sur place bo soutenir ndeko na bino bo vandika kimia boye problème ezate mais nzambe azali papa ya bana bitike akosunga ye elle va s'en sortir bandeko nanga suite nde yangwana pona ndeko na biso ba mama na ngai to bana biso ko chite na yaki kapona pesa bino suite masolo ezebele lobi na oya ko yebisa bino masolo mususu ya basi oyo bazo souffrir na ba mabala ndenge ba betelinga na ko ya ko yebisa bino yo mama ozana kati ya libala ou bien même na kati ya relation moko boye kaka ata copain na ata copine na yo soko monika bandi ko isoler yo eza pete normalement mobali pe fo alandela mwasi na ye eza te ke mobali yango paza kaka mutu nyonso ko yana ndako kokoko akoti na ye ake azwi lutu na salon azwi afungoli bino frigo atali olambela ke mobali no nini non wana pe to autoriser ngote bozoyoka mais eza ke soki pe mobali o azo yebisa aboyi yo a isolé yo totalement na lingi na ba camarade te na bande kono kutu na lingi bango te ozo sola na nani yebaka déjà e bandeli ya prison na weli olingo bando kota prison yangwana kala te koma mbongo zozwa déjà bande kono ozo kende wapi parce que obimaka te o bilamba ozo somba o latango okende nango wapi abandi déjà ko isolé yo yebaka déjà mobali na wana bandi obela liboma mutu elinge banda ko doka ye keba ndeko mwasi banda déjà ko yeba porte nini banda ko talaka déjà na 4 kwa ndako na lidusu nini yo ko bimela bosa la tension parce que mibali ebele na poto awa mituna bango eza normalité ba ye na poto tamsa zaki na ba idée moko boya kanisa ki poto eza paradis so na komi na poto fona somba soki nini fona sala soki loko nini era ye makanisi wana azomona kema azokoka kokokisa makambo ya moneki te mbala moko nyonso tu yo komi lokwa sac ya box mibali musu baya na poto awa bateka bandako na bango na bafamille balakela bango mabe baloka bango ale yo mama ozana prière te ozo tambola ka bitambola sans prière oke kokuta na mobali ya ndengwana tango yo kokene kokota na libala wana bilia kyo bikoki bandeko nanga soki ozwi mobali eza pona obaksa 1+ na vie na yo eza te pona ozala reculer obanda kozonga sim non il faut yo ozala tango yeso okutaki mobali na yo azaki na point A ozwi mobali na yo
yo na ye boke na point B C D boza kokende na boy teta musu boko mata A B C bokusuki na C moi ba problème yaka botelemi na C botelemi na C ale boke su bomati D mais yo yaki na A mbana moko tango komi na mobali ya musu azoko mata azobongisa famille na ye yo ozokita ka ozokita bandeko na nga na beta bino lisolo moko avant na chité mwana mwasi moko ba parents na ye ba papa na bango banda osana azaki au test pardon papa bango azalaki kosala na Air Zaïre azalaki so pe infirmière na Air Zaïre siko na période wa banda opesa pe bango batike au moins pe boke vacances na poto ye siko papa bango asala nyonso atindi grande sœur na bango aya na Belgique wana loko asalaka infirmière na tango wana ba infirmière bazalaki penza soko oye na Belgique oza infirmière o bandela sous classe te bazio kaka o sali kaka examen moko boy na bosani kombo nango bandai ko benga ngo parce que ya nanga mwasi pe personnel miye pasala ka examen wana ba o sali examen wana esili da musuku ozozwa te bala moko komi infirmière tango komi na infirmière très bien avant ni garçon mususu yepe batinda kae aya kotanga ba classe c'est quoi ba parents mingi banda kotinda bana bango ya kotanga na Belgique batine kotanga be azaki na étudiant mais bazaki na bango ka ba génération moko parce que moni garçon ay kotanga ba université mais ya sala ke école infirmière o esila ka mo mbangu wana bala moko ba ekolingana na ye balingani bakomi ndako moko ba mobali pe asisi pe ba classe ye azosunga mobali wana tanga zaki étudiant boyebika ba parents na bango bandoza mo batini mbongo mo bakatani na bango asungi mobali na ye wana mobali wana gentil tangu kaka ye pazo pe kotina pe mbongo nambe pa baleki na ye pe ndambo pe pa ba parents tangu ka mobali wana asisi ka classe pa akomi ko isolé o nalingi su to sala ba periki oyo nalingi su basuki oyo te nalingi boye te eza nini a isolé ye pe andimi ba isolé tellement mobali ne pas akiki to quoi ye moi ça zaki ka mwande mwana ndi mwana mobali na ngaza kitoko a isolé ba boti bana bandeko na ngai a isolé même mobali wana atinda kabiloko pa ba parents na ye atinda kabiloko pa baleki na ye a isola ser wana muko musuka boye mbala moko ba komiki tokene na kin bango nyonso bakende kin bakita ba parents na bango ba komi ya ketela ndaka ba parents na ye ndaku beba papa na bango Air Zaïre kweya ndaku tina te siko yepe akei siko baketa la siko ndaka ba parents mobali ba teva minene ndaku kitoko ndaku evanda makam nyonso evanda azolula lobi ayebisi mobali na ye bazaki siko mobali na zaki na petit frère na ye abi papa na bino vraiment akoyaka te ti lelo azaka na temps tala ndaku ne evanda ndaku kitoko boye na boye alobi siko yana bango ye mobali tanga telemi ake mwa libanda kosola mwana bande komo bazaki wana siko aso continuer ka koloba ka makambo siko semeki na lobi yango yozolula ka ba biloko kasi biloko euta kuna na poto kuna kasi yona mobali no kasi mobali no ndatinda ka ngoti bomoni ba TV oyo ba kitcho nyoso to dedouana tiangwa euta na Belgique abi nini abi si mobali no mtatinda kango même babilamba ba biso de tozolata boy mobali na yo mwasi wana esalaki ye pasi alobi oyo mobali ya ndenge nini bazonga na Belgique koswana ebandi bitumba problème a partir ya bongo bakomaki libala ekomi mbutu mobali kutu aye kobima mobali wana akoma kosala lelo na soki ba commissaire du peuple soki ba nini na bango bazobengaka wana ba sénat bani akomaka na politique tikala kosundola kutu mwasi wana na Belgique mwasi wana asali nyonso akoti ba divorce mwasi wana akoma na dépression jour nga na mona epo na yebi bango anjuluka koma domuneti liboma neti nga na otala yika boye to na yena lobi yaya okomi boye po nini basi ya ajino baza boye te eza nini oza na kati ya Belgique na bela eza teke okoyaki na désert na Moscou oza pena na kati ya bela pena bela eza nini makambo mobali asalaka ngai kana lobi mama mobali yango pesa kei na kisasa tozokenta ba 10 ans okolata souci na eti nini
l'amour kana yo parce que kozonga ne soute kuna na Congo ba fioti baza kuna ba ujana baza kuna. Donc ça la vie na yo leki sa page wana oyebi ke tellement maman zalaka heureuse te ekota tina bana mwana na mwasi suki kanu kwa liboma neti ko tazana Belgique te bana na mibali kaka bongo donc souci ya mama elata tina bana bande konanga suki lelo yo mama ozana ndako ozana kimia te yo ko kanza te neti bana no bazo sauter na bazo sakana ozo kanza bazana kimia te ozo bokola ba kuluna na ba prostituée. Parce que un jour tant bakokola makambo wana o babande ko encaisser wana tant na bomwana nde babande ko beta yo mama papa zonyokola o bana wana ba ko makamba ko baka méchant. Yango tout ça la tension mutu moko amesana na pasi azate bande konanga soki mobali abengisi yo na poto oye na poto a mobali wana afutaki batike na ye bani eza nyongo te kuchengo no mutu no te koza na nyongo eza nyongo te yo ya kotokele to lobaki ne defisanga mbongo bengisanga na poto na kozongiselo te ye moko alingaki yo mibali atango kana kisasa bandoko sombela ba mama na biso balupangu omona boza na ndako mais ya komba famille mais papa sombe so mama lupangu na ye bambande ko salango mais omona soki babengani mama na libala ou bien ni mama kei na ye papa sombela ka lupangu akene kokota na lupangu jamais papa kolobaki aboteli bien lupangu na ye ou bien alobi ngamtu na sombela ka otike outaka na boyoma singa mwambe kuna outaka na lisala boye ake kozongiso na lisala. Mais lelo mibali lelo bakomi ba ingrat mitema mabe yangwana bino ba mama ebele bande konanga sona zopisa bino ba mama ebele ba bengi nga mla mutu échauffé ngai ba mama musu basali 25 ans de mariage ayebi na ye ndenge ba jiraka mbongo te ndenge ayebi ne bafuta facture te mais na ekozala pe bongo na ndenge wa malamu mais siko na ndenge wa mabe aliaka biloko aguna ete alataka bilamba ya guna ete bana bakomi kosilikela mama. Mais mama bima na libalo eza nini mama kaka sikoyo na ajoyo na komi ezalaka te pono ebi mukolo kokufa te okoza na 60 okufa siko na 100 ans tu encore 40 ans c'est beaucoup okoza na 50 ans okufa na 75 ans tu encore 25 ans c'est beaucoup yoko bansaka oza na 31 40 ans 37 ans 50 ans osala kaka ango ko bando bana ko baye timu koloni nzambe penza oyo ndimi asala biso na mokili atindi biso na mokili pona to nyokwa pona vraiment nzambe ka afandi na ye kaka boye alobi na tindi kaka bato na mokili ba nyokwa tango kuta tsali ba fourmi ba nyokwa mate fourmi yona bomona kae toujours azoleka azokezwa biloko na kuzolia azobomba na lidusu et hiver eye bakoti kuna na kati baza kolia na bango baza ko enjoy biso bato kutu mutoni ataka bango to bomi bango. Mais nzambe jamais abomaka bango nzala ale sikoyo yo oke na libala moko boye yo lingolia madesu mobala lobi te olia ndunda olingolia mbisa kokaka tete olia mbinzo bande konanga ezalaka te to fungola misu ba mama batata bande kona biso to zala ekenge bande konanga to komi na biso ko chite na yaki kapona pesa bino ba précision ande kona biso mwasi nzamba lola zo sala penza to sambela pona ye parce que lisolo moko na bayebisinga nazobetela bino ka muke nde soki deja bengani mobali na kati ya ndako na modelo oyo mama na biso akosalela makambo na ye ndenge mobali azobima na kanda boye après lobi mobali ye na ye kotala bana kofungola te ba mama bokeba ba aller retour bokeba surtout so bokabani na ndenga mobulu ndenge ndeko na biso mwasa nyoka mboye biso tozo bunda pona mobali wana bima soki lelo mobali wana zongi na motema mabe wana akoya kosala numero akoya soit abomi yo na bana tumbi ndako bandeko na Belgique batumba mwasi bana ndako lisolo wana na ya kobetela bino prochainement donc tant na koya na kobanda na lisolo wana mobali azalaki na makambo mabe azalaki pédé en même temps pédé donc azalaki bisexuel
tango mwasi adécouvrir konyokola mwasi kobeta mwasi mais tango bapekisaki ye bandeko na nga non nasuki awa bolandanga prochainement en tout cas bozaki na se ya sous les baoba et pas ndeko na bino mwasi la danoise oyo ayaka toujours kolamsa ba conscience na kata bandako na bino botikala malamu na kata bandako na bino bobo to bondeko na bino nyonso oyo bosepelaka na sous les baoba mama leki ya bana ibele la danoise ba love bye.